Bonjour, son excellence papa gouverneur. Ngai kaka mwana na yo toujours nazo souffrir kati na hôpital général Kikanda. Papa tala na susi na ngai pe tana na o ngana za ina wakati nisika o papa. Nazo souffrir makasi. Ndako nazalaki papa se ba bimisa na ngai ko parce que na futa ba lisusu te. Na moko tana nazalaki na makolo mibale papa na bandeko. Avec beaucoup de respect, son excellence, papa gouverneur. Talane na sa papa na yo, nous talane na sa papa. Tala état na ngai papa. Nous a papa. Tala na état na ngai nde na zonga papa. Na konuka na ndenge nini pona bana. Le fils kata mwana moko papa vala zonga ta classe. Na mutu na osala nini son excellence papa gouverneur. Ayo ezosenga ba antibiotique ya makasi pona pota weka oka. Parce que comme une étape, nous avons ma casse hypothèse et tourné papa son excellence. C'est un faut pas longuer la poche koto ba bamba koto son excellence. Bana bazaye papi onda kuna zala kisi ba bimisa na ye papa son excellence papa gouverneur. Le batali lo ba moko pona na ye papa. Ta mwana moko ni fils kazo mata classe. Ndako si ba bimisa na ye. Siko bana na kotia bango wapi? Yango na osenga mawana yo papa son excellence papa gouverneur mawana weza la likolo na ye papa. Yo kana fils ke pasi na ye. Batibotike ya makasi ezosenga poto mbongo eza te mawana yo ezala toujours likolo ata mwana moko azonga ta classe papa po pasi trop papa na ngai ntango nazalaki na makolo mibale papa na bandeki komona nga naza nanga chauffeur permis na yango wana eza wana nayebi te na kobanda wapi na kosuka ndenge nini mpasire ngai fils ata place mwa ndako bana bafanda bana na panzi bango moko akebo donc na mwasi nazeba te wapi oyo na kotia bango ndako eza te babimisi ngai mpo nazofuta lisusu te yango nasengi mawa na yo papa son excellence papa gouverneur mawa na yo ezala likolo na ngai mwana na yo papa pangisa ngai ma ya misu oyo ezotonda kati na misu na ngai oyo papa nakosuka wapi na kokende wapi papa ndako babimisa na bana si na panzi deja esenga bantibiotique makasi koto ezosenga po banesthésie po balongola baposo koto babamba koto papa mbongo eza te bana bazotanga te ta mwana moko papa azonga ta classe fo esala ngai ata mwasi bon estome ezoderange ngai papa mawana yo ezala likolo na ngai yango nde nazosenga epai na yo son excellence papa avec beaucoup de respect meka moya mpe kosunga ngai